Eh, yo, azalaka muninga na yote ya. Oyebi yango ti. Papi gen, tolbe la vie, tolbe makama monde ya mokili. Normal, normal. Nazala ba camarade te, nazala muninga na yote, tolbe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Toye lisusu, toleki lisusu. Nalobaki tokobandoleka boye. Presque mikolo nyonso parce que makambo koloba eza ebele kanga dadi eza na ba sujet ebele o eza vraiment ko senga même tout ça là 2 fois par jour ou 3 fois pour makambo eza ko continuer téléphone aussi mbonga bo eza kuya bekoya ezo kota bekokota. Alors kanga dadi ezali conception o eza ko senga vraiment kanga dadi mte sengi na bino ezo senga mo ba partage ebele pour batu ba mesa nango esenga ba partage belé ezali mwana oya botami na kata tolo bela vie kanga dadi de na lobaki eza ko senga vraiment ba partage moi belé soko kotiawa ko garder message pour na yote essaye de partager aussi aux autres parce que makambo on dirait ça répétitif on dirait zo bandela magaka place moko salamaki et ça mis sous place mususu donc webi na communauté na biso na zo ba chaque fois awa makambo tellement zaki belé kanga dadi za lokola mur ya lamentation. Donc ceux qui est comme Elio, ceux qui ont tali kanga dadi, aux 8 chances et occasion de tala kanga dadi oyo, essaie de partager aussi aux autres parce que kobomba pour la yote. Merci na ba o baza ko sala yango, merci na ba o baza ko benga biso, merci na ba bazo pesa biso masolo, to za na masolo mo ebele. Yango moni zo senga vraiment to banda ko bimisa yango pour ba stock ezaka ko bakisama. Et ça me bien. En tout cas, merci Nande Boyambi Canada Banda Kobino. Batumiso bazo comprendre mais vous allez comprendre. Malembe, bon comprendre pourquoi Kangadadi. Nalobaki kutu pour ne pas aller trop loin. Tout n'a qu'à willision. Gaza bateau déjà ngai na dévoila ki bango Kangadadi. Eza lokola Washington na dévoila ki Kangadadi. Eza lokola mutunangai Jano di Balls. Na Belgique wana yepe na dévoila qui eza lokola Emile Bamba de Zurich eza batoyo na zana bango tout le temps donc il faut ba yeba donc bango ba tuninga ipe lokola bino ngabité taleza boyeza voilà awa normalement tout dédicace bina batuti normalement exceptionnellement neti bo na go dédicace neti pino se gosi no masosa papa social mais awa vraiment to zate pour na tout dédicace batu pour to za na temps za moké faut lobama to profiter kana to lobela vie kuna parce que kuna tozana temps ya ko bwaka batu mabanga ya ko sepelisa ko dédicacer batu na biso ndé ba lobama mabanga mais awa penzi zalaka moi structuré quoi toujours structuré ngo puis tant monsieur ko mapena que to temps so komba batu ate ezaka na moi 2 3 4 personnes au dans le temps o pe utikala awa mais tous les autres tout le reste bolanda biso na to lobela vie officielle. Et puis, tout ça, qu'on bateau nyonso, on a besoin, par exemple, parce que donc tout ça, on a besoin, il y a des choses on a besoin, pub na yo les cas, comment on n'a pas cité, au bengi biso, tout l'exemple pub na yo na kanga dadi, donc ça dit kanga dadi ça to le bela vie, to bela vie so tali lelo, au moins tout tia mission moko wana, il y a tout ça na ba boketu, moni wana to le bela vie, au moins tout ça émission na bateau nyonso to yambaza to le bela vie. Mais exceptionnellement aussi peut on ça là somme on a besoin les kaka na kanga dadi pour expliquer baba kambo to le baga oyo somme tayo les cas de mission les ali au moins pena so kanga dadi au moins logo na ngoza kanga dadi surtout le bela vie au moins logo na ngoza tout ça dit moi différence on a faut boyer ba yango po batu ça mama ba kumi minute voilà to l'équipe to solo la lisusu lelo toza na sujet oyo et ça pour ça là toujours pas si parce que makambango on dirait eza aussi la terre to le belelo sur ndeko na biso moko ya mwasi oyo akende kozwa mobali na mboka moko ya Afrique aye na mobali na poto mais mobali wana lelo na poto awa akomi koluka abima na mwana na ye ya mwasi donc to kolobela yango parce que ndeko mobali oyo asali soni makasi asali vraiment soni na libota ndeko mwasi oyo donc on va essayer ya kolobela sur yango donc par là pour partager déjà l'émission sur Kokoti abonne-toi et puis partager à chaque fois moi commentaire no bien et vous allez moi malamu
Tout ça, on a besoin de remarque. Hein, tu as besoin de remarque. Il faut comprendre que tout ça, l'émission, il y a place les plateaux bisondé tu adopté. Mais normalement, ils ont un plateau ça l'émission, mais ils ont plateau bisondé tu adopté. Tu as un studio, ils ont quelque part, donc ils ont besoin de biso. Tu vas dire, mais ah, ils ont un mingi pour la kangadadi. Voilà, alors, Poto Banda, na oti comme on a vidéo moko zo circulé, na mona ki depuis hier. Il y a un déconabiso Koffi Olomide, la nina tcha mo point ka kapé mo moké par rapport à la vidéo parce que ba tindelenga la bande kono sur Google. Bon, Koffi Olomide, bonjour. Bonjour. Santé boni. Je suis docteur Telobaka. Voilà. Même la mise au tal, tu vas mon on te. Vous avez un peu travailler en haut. Ça dit yo penyo mona makamulanga fana boy pa na yo. Est-ce que faut mital rappeler mot. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à notre ambassadeur Dabolo King Koffi Olomide, qui est le patron de la musique congolaise. Merci beaucoup, bonne chance. Bon, Koffi Olomide, bonjour. Bonjour. Santé boni. Je suis docteur Telobaka. Voilà. Même la mise au tal, tu vas mon on te. Vous avez un peu travailler en haut. Ça dit yo penyo mona makamulanga fana boy pa na yo. Est-ce que faut mital rappeler mot. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à notre ambassadeur Dabolo King Koffi Olomide, qui est le patron de la musique congolaise. Merci beaucoup, bonne chance. Bon, namonaki yango mais comportement on a franchement ils ont comportement moko c'est un peu déplorable comme on a grand artiste ya mboka na biso na kombo ya Koffi Olomide. Koffi Olomide c'est un grand. Koffi Olomide il a rien à prouver mon tout seul l'autre parce que assis à sali au fois ça mais comportement wana vraiment il sali bien qu'on dénigrer tout à niveau wana vraiment viens mon pao oyebito solo laka respect à la un peu moins réciproque air moko vieux côté on sali ko soli pena mo bien te po ko qui ça bande ko soni ndenge wana vraiment c'est pas bien ezaka moi parenthèse moi na fongola. Et puis, côté vieux salifo, mais côté, ndeko na biso, quelque part, binobe bossa la moi Sony, omoni batu, bolingi ko wela trop, Tempérament muto yebite, oyebi muto nenga zalakite, oyebi et puis boyebi déjà Koffi nenga zala. Na kamora bato bozala mbangu moko na biki na tongo, OK, toke yamba, mutaye, toke te. Eza na temps na makambo ne sala makabo. Lelo je crois que c'est pas encore les moments. Donc ça ça dit bozalaka précédé moni ba matuvi et obimisayo mission 2 balles quoi mission 2 balles parce que voilà netinga boko tiko mona nga na makamba pamba na te ya omona zana moi respect nga grand papa benga nga to solaka respect ça réciproque via ibike akobungela nga te nga pena biki na kobungela vite d'abord aza vie na obenga déjà vie. Donc, c'est-à-dire, moi je force pas. Na force à ramouter, si on a besoin de tout coûter. Mais ça, c'est que, déjà, nombre de fois, tu benga na vie, so tali vient de muta benganga. Donc, ça, on a denga ma bête, parce que ça, qu'on a biso. Mais, nga so mo lika mutam suna benga. Avita na oki bono entre biso. Et puis, respect zali, quoi. Mais, ko wele la kapé, yarmo yaron bozo kutana maman, ndengwana. Donc, so évidemment, muto akenda raboy. Donc ça sert à quoi ouais tourner moto na tikana yo parce que bon ça ça va tout moi ba Sony voilà donc il faut tu les a partagé via ça la responsabilité mon néné aza moto va respecter makasi mais ko répondre ba tundenge wana ba tunye boni santé yo médecin non quand même ils ont raté et puis quoi ça moto non est-ce que ngab na ko ba vie na ngali boso telema ki déjà wana donc ça sert à rien via quelque part vraiment tu respectes comme mingi mais on les appelle là modèle quoi c'est pas bien quoi ça va tout son bon au tabac dans la lobby moi ba vitesse me faut doser parce que boyebi Koffi bien bino boyebi makambo Koffi azarana on nenge ko lo lengi ya Koffi on la soit la muki bien et aux ala bien donc c'est à dire ils allaient le commenter parce que Koffi sim ça va tout touche voilà donc il faut comprendre pour bino be boza mbangu trop ya ngwana moni
à doser. Donc, on a fini à pas donc voilà. Alors, tout le qui n'a biso, ndé na baki photo solo la lelo. Ndé commence à bengingai, batu basol ba, mais pour la nini, kaka na baki, son de commence à bengi biso possible sur le solo. Togoya togolo bayang, pourquoi to bomba le solo na yo. Mais, tu as d'autres mingi kama solo, bande ko mibali otozana ngo. Alors, de commencer à bengi total bon, to bimisana o yaye, pour batu ba comprendre, c'est-à-dire pour équilibrer aussi ma solo ndenge zala. De commencer à bengi biso, a ibisi biso lobi ke zana mobali na ye, mobali yango akenda ko soyer na mboka moko Afrique. Ye mo akenda ko mobali wana kuna. Ye makambo ezala kaka ye na papa ya bana na ye bazali souté. Ça fait longtemps. Alors, abanda relation moi kala nande ko mobali wana. Ndeko mobali azaki na mboka moko Afrique. Babengana na bana pe bayebi. Et puis comment ça la paix que nous avons moko accueilli peu kotala ndeko mobali wana mboka wana Afrique titi bana babi ke maman na bango ke tala ndeko mobali wana na mboka moko boye papa ti na suka nango ayo sala ke aye ko bimisa ndeko mobali wana. Alors ndeko mobali wana aye ko ya na poto aye na déjà ça une adresse parce que azo ya pas ya moi si azo bengisa ye tango ya komi na ndako bavanda na mwasi mwasi ana bana na ye ya basi oyo pe basi bapusana ki déjà bakomi mwa ba jeune fille mais likambo ya somo ndeko mobali oyo ndenga vandaka wana ndenga tala oyebi bandeko conseil gratuit bato boyaka poto bana oyo ya poto ozomona oyo bakolaka na bango mbangu do bana nando ozomona wana kolanda nzoto wana te prison monene eza kuna éduquer misu na yo éduquer nzoto na yo pona bana wana mona bana wana ya basi éduquer misu na yo éduquer nzoto na yo ki bana bisala sala parce que ekoya ko mema yo na prison pour rien ok na prison pour rien ah makambo wana basakanaka nango te alors ndeko mwasi aki azwi mobali aye bavandaka mpe na ndako nzoka nde ya somo ezali nde na lobi awa ndeko mobali akende asomba kamera mwasi tellement aboujaka mwa trop abimaka azongaka aboujaka mwa trop ere moko boye mobali mpe atikalaka na bana tonton na bango mpenza donc tonton bamesa nzoka nde tonton azalaka tonton te nzoka nde tonton azoluka kudia ntusu kudia na bamaki nyonso ateta pena bamaki wana bien asali ndenge nini tonton ake kosomba akenda kosomba kamera kesomba kamera moko atia yango na douche soki bana baki kosokola donc c'est-à-dire mitakala ya bana wana nyonso tu tonton aza nango pena do tonton a contemplaka pena donc ba mitakala bana wana donc soki akei abimi afongoli yango twa so avandi ye moko afongoli yango twa abandi kotala bana bato ba innocent bazobenga ye tonton bazoservir ye mwa café mwa nini bana yango respect ya kosakana te nzoka nde tonton asi akenda kosomba déjà caméra mbangu abomba caméra atiaka caméra wana soki atie yango donc akalkulaka donc ezalaki ndenge nini mwana aki ko remarquer ezalaka mingi so mwana alinga kota douche mwana tonton alobi non pesanga moi quelques minutes nazo bima rapide na kota ayebi place so akendaka kopose caméra wana soki apose caméra wana soki akoti asali kwa alave so pe mwa maye ete abimi soki ande apose caméra so apose caméra mwana soki akoti donc aza na ba couleur ba vidéo wana ya mutakala mwana wana na ebisi yo donc net na film soka sala na ngoni e banité mokolo moko mais mwana lobi akomena mo ba langage moko boye ya moi bien te pona mwana moni mwana aza mwana c'est vrai mwana koli mais aza na mwana koli azwa pe déjà mo copain na ye il
il faut passer respect. Pour moi, on a bien tonton, mais il y a les rouillés, comme voilà, il y a d'autres bien quoi. Il y a donc tiazana, mon a tonton, il y a besoin qui tonton, il y a besoin à commander le gonaï. Donc, il y a bimarana maman, abana pe ko tafuna moana. Alors, et quoi arriver que mon kolomoko abimi, on dit tout le à chaque fois. Yiba na yo, boma na yo, mais mon kolomoko nzamba kokota likambo batu. Tant nzamba kokota likambo batu wana, yo kobima ridicule ko sande, c'est-à-dire nzamba kokota la batu oyo yo zo monde ça passe mon kolomoko. Et ko sa ndenge ni bande ko ngai jour moko boye. Moi nga kota douche. Oh ma fille, ben donne-moi 10 minutes rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend en bas et tout. Moi, ah tonton, moi aussi je vais sortir. Non, juste 10 minutes. Je ne veux même pas tarder. Bon, d'accord. Moi, on a dit ok, c'est bon. Moi, on a bimi. Il y a tonton à côté, dans la douche. Dès à côté de la douche, Nengoana a posé peu plan. Moi, on a scolaire à côté de la douche. Esprit mon gars qui est li moana. Atombo bloqué za likolo wana. Esprit ka qui est li moana. Dans le moment où la vie m'exprime, moi quand je m'envoie là, attends le moment où moi attends la boy, caméra et puis les opéra donc attends moi le mot likolo boye, au côté comme on a ngoté. Attends li penza caméra. Moi na bi mais poza caméra. Na katika douche kuna mwana mikange na katika douche fongoli nini wana. Toi mwana fongoli abandi kotala bana bakoto ba imakambo ngo bien mona tala na ba vidéo donc air mon boepe a chapé ni nango pe et moi cha ngo pe tam na chambre na bango na mama na bango donc na ibisi yo asasa bana wana ko sasa même na chambre ya ye na mama donc place moi na comprendre l'air moni ba vidéo msu ye na mama na ye et ba là na kata chambre a chapé na mo bna do journée mo bimba chango pe butu mo bimba. Donc, sûrement, ils ont une vidéo oyo à Longola, oyo soki tondi à Longola, moi chango quelque part. Moi na kata douche wana moi na zimba la mo qui peut les caisser. Moi na komi traumatisé na kata douche wana, moi na zu téléphone mbangu a bengi maman. À ce moment message maman t'es où? Viens rapidement à la maison s'il te plaît. Parce que yépe moi bi mes atazo zela moi na bimana na douche pour y récupérer ma solo naï. Et moi na comme maman abinaza quelque part. Ni na mon problème avec si moi na lobby moi na si maman lobby il y a qu'un rapide j'ai vraiment un souci. Soko yete tam soko za mabe. Maman skola za la peu prudente rien maman kamati abengi tonton. Tonton balo route na nzela le comment il valable. Abengi tonton. Allô moi na bengi nga yawa lobi nanga ki na ya c'est urgent, qu'est-ce qui se passe? Tonton obi c'est urgent. Pourquoi? Obi na habité mais azana douche kutazo sokolo. Ni place tonton sikoyo moi makanti yeli oh tonton abeti na douche ta abengi komba ya mwana. Oh yo bengi maman aussi maman qui aux en a souci. Ça va, Yabi, ça va. Non. Elle n'a pas compris. Moi, je a changé. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Parce que tonton, rappelez-moi, il y a des soutiens. Il faut que il y a des douche pour récupérer le plan. Moi, je ne vais pas faire la douche. Tonton a petit pote. Mais toi, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Tu étais là-bas, mais tu fais quoi? Tu as pris du temps là-bas. Moi, je suis dit non. Non, mais tonton, mais je me lave. Ah, non, mais au Oumeli, hein, tu as fait au moins 50 minutes. C'est pas possible. Il faut bima parce que on a bima. Faut bima non bima non. Ah, on dit na bossa ni abina so bossa le logo le bana opesa yo. Abi non. Bima non parce que moi on a dit non, je vais sortir tonton. Moi on a commencé sous maman. Aïsi maman humain. Nga naza ko benga yo. Na makamo na moni awa yo olio ya yozo sangai ke yozo benga su tonton ta akomeni mama sko na ni rapidement bana rapidité
est-ce que makambo eza sérieux, il faut y a. Parce qu'il y a des temps où tonton ko sala mabe, eza makambo namoni pona tonton. Namale amoni wana mbama yo kindi wana le pese vertige. Amambala moko akati lo kande ko sala mbangu. Bon, moi on a passé à colate. Tonton zo beta porte wana, tonton zo beta porte, tonton do forcer porte. Mais toi tu fais quoi là-bas? Toi tu Bolimbisi. Tellement tonton il insistait, moi on a obligé à fermer la porte. Toi moi on a fermé la porte, moi on a serré le relais déjà, caméra a bombi en haut quelque part. Toi moi on a bimi, tonton, elle s'est dit oh, yango zo sokola ngo ko mundele toni. Bando côté olingo pour changer pour sotoni non. Et bien moi on a plus quoi ça net moni. Parce que moi on a zo la réaction tonton, les tonton zo ça la porte qui est côté pour. Moi on a vendu. Sur place, moi, on a qui caméra, tonton peut moi, ça dit, il faut tout, na kata toilette caméra, na kata douche caméra, tonton faut tout. Tonton na chouette. Tonton qui koto, exact. Tonton tout na yé. Et puis habitant vu quelque chose, nani na bosani, ni nanga mo na film ba. Il y a bien habitant, tant tonton tout na blog ba moro, moi na bien j'ai tout vu tonton. Franchement, tu m'as choqué. Et tonton Foukami, ma fille, Limbisanga, pardonne-moi. La sali yango na ndenge ma bête, Limbisanga, abi tonton, c'est-à-dire moi je te considère comme mon père. Or yo, dis-moi mitakala na moi na mandolila. Et c'est ce que moi na somme moi na mandolila. Et maman peut ouf. Maman est quoi apparaître, maman bimi. Toi, maman bimi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, maman a dit, tout na tonton, a évidemment comme mais moi, maman de tout na tonton, mais nini? Toi, non, ben, non, c'est pas grave, c'est, abi, non. Moi, abi, non, c'est pas entre moi et toi. C'est pas entre, yo, mon rôle, parce que tu m'as choqué. Moi, je te croyais que aux tonton na biso. Ozanini nzokande amatuni mezanini moi na FC maman lobi tonton a filmaka biso tonton za ba filme na biso nyonso na ndako ya mitakala tonton za na caméra moko atiela biso tout comme par hasard lona que sokola nde na ke komona caméra wana na c'est-à-dire place à tia yango eza difficile donc esprit moko ka mutu etinga na tia libo côté yango epi na omona caméra wana nzo de tonton atiela biso caméra mama choqué so tonton te mabi que caméra za maboka mwana mwana tonton bi soki o meki ko simbanga j'appelle la police comme ça au lieu de biloko ngo mama mona ngo na mama ok mona ngo na la police parce que naza nango so meki kaka bande konanga tonton quoi ça ne tonton Foukamiti maman na moni yango te mona bino avant senga pardon il faut maman mona yango moi la koti na nini abisi caméra tonton inga sala neti mobula zwa mwana pe bana koto ndaku tonton linga alingi maman mona eloko wana te maman a récupéré maman kote na chambre ba chambre za so koto bedi bon porte kangami abendi kuna bon akangami na kati maman bisa biso zo continuer comme ça j'appelle parce que maman baza kuna moya tala ngoza parce que maman yebi ndenga obimisa ba vidéo wana tobika basi na biso maman yebi na ndenga obimisa vidéo na te maman ndo kosaka kuna chambre yo sala kande boye zoli maman nana moni ne yango te mais bima to solo la limbisa ngai maman na moni na te mazolo baka kuna kata chambre adopsa mwana we makambo sali to ko traiter ngo biso mba ya bino ko traiter ngo ngate makambo mwana pa bi maman moni yebe mobala bi maman moni ma zo bombi maman fo porte bimi to maman bimi ay sumba ya obi makambo yo sali no sono sikote ay si mwana lobi en tout cas au sali bien do beninga mais to bima nana to bima ye tena ki tika bino abi tete tikala et tant que bima ba kena jardin moko pembeni ay si mwana obino tu sais pour du vrai je n'ai même pas regardé des vidéos donc
Ouvre ça et puis tu peux commencer à me montrer. Maman, moi, on a fait des vidéos, on a fait des caméras. On a fait maman. Maman choquée. Abi papa, na yebite. Makambo nga na sala pona mwana mobali wana. Bon mobali wana ko futa ngai na makambo afuti ngate. Bana nanga bakola na bokoli bana nanga na pasi. Ayeba bana wana bazana miki nga na zoyi kende ko, c'est-à-dire je laissais mes enfants seuls à la maison, na zo ba avion na kende ko luka pona ye. Un moment na kanga bana nga nzala bana nga bazo lia ba pati. Bana nga bazo lia ba pati kaka pona sala pona ye ya poto. Aye poto to vanda ka bien papa nzoka nde. La bisio makambo bandi. Mama lera mona ki ba vidéo wana, mama ko kité. Akokite amona mutu oya go sala tete baba ndo samba l'église mo songolo ama benga pasteur église wana ama bino parce que boye akope ko ya ko boma biso il faut na kende na sala mais courante pambila na sina déjà mbila ama ke asali plainte tomba yego zonga mama la plainte abi moni na sali plainte déjà pambila donc mamonga na monya na sede plainte. Donc yo lelo kaka oyo okofanda suna ndako te makambo nga na moni yo kofanda suna ndako te donc ça dit ba nande bazanga yo ibino mitakala ba nanga bien hein olukaka nini pona ba nanga donc ndenge za boye lelo ko la suna ndako te. Bref ndeko wana abimaki après bako kanga ndeko wana de biso bezali. Alors biso toi non to développer moké omoni ndako yo ozana bana na yo ya basi soki ozana bana na yo ya basi na ndako bandeko nanga ya basi pe ya mibale boza kolandanga il faut faire très attention soki oza kokolisa bana na yo ya basi omoni tolobaka awa viol bato baloba ngo na ndenge ya moins facilité et puis rapide et les cas bah viola qui qu'on a 8 millions de viols et tout bande konanga eza ne loko oyo etikalaka ko traumatiser mwana mwasi lokola viol te. Imaginez ce que mwana na yo boti talaka mwana boti bande ko pangisa mwana yo wana soka asubi pangusi ye donc yo moko to sokola mwana mwasi wana na koli après yo na mwana bango za susté mutu mususu o mama bango azwi akomi ko luka abuser na mwana, c'est-à-dire a violer mwana na yo ya mwasi mutangaza nani kaka muto yo yamoni mawa ya ngambwa mawa c'est un péché koki la mutu mawa mawa ko c'est un péché okoki la mutu mawa ta mawa ya péché donc muto zo ke la mawa ko diabète yo ke le mawa ye kutu muto zo ke le mawa na besoin de dévorer yo tala niveau ya méchanceté au fond la porte ke ndo zo mutu moko boye. Heureusement, sikoyo normalement les solons ont des amis. Donc Johan azamba vidéo mususu oye a bomba quelque part. Malgré wangana mazamba vidéo oye a bomba quelque part parce que quantité de vidéo et puis caméra mo zalaki et zalaki na disque dur na kati ya kilo. Oye go contenir pena plusieurs vidéos. Ya modèle na modèle donc azana mitakala bana wana ya kosakana te ndeko nanga ya mwasi oyebi moko neti wana topesa foti panani relation na bango banda déjà depuis kala donc c'est à dire zaka ke yeba mutu nini oyo oza koluko kotise na ndako na yo est facile bon tolingani na biso mwasi nanga tolingani mobali nanga tolingani yango moni makambo tolobaka awa
ba moninga zui sepela moninga sepela. Est-ce que nenga zui est-ce que sepela? Mutu balongo lié même na Afrique. Balongo lié na basi bisika zalaki. Famille na yeti. Mona mosi wana elle s'est donné la peine ya ko la lisaba ne moko nzala. Po kangaka mbongo po abengisa. Lion, le lion de la tribu de Jida. Mutu azoya pour dévorer bana. Tout à chaque fois. Ndabo eza na bana basi ko memaka batu pa pambati ko lalisa surtout ko lalisa o mano batu même no mutu mo tam susu mutu yeso ne mais en gros ndako zaka na bana basi ko memaka batu te. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc protège-toi d'abord. Protège d'abord ta famille, protège d'abord ta maison. Bate la bana na yo. Mutu moko uta kuna ko batelo bana zate lokola yo moko batela bana na yo kolanda ko te bakosa yo te omoni kolanda ko te batela bana na yo zo tango batela bana na yo yeba mutu nyozo mema na ndako moninga nyozo za moninga te nebi lisolomo esalamaka maman okuzu déjà mbala moko réaction rapide mbala moko donc ça dit bolingo c'est les mêmes jours de bolingo o balé na ona butu na tongo bolinge kauki mbala mo makambo sili parce que makambo amoni wana elle pouvait pas supporter mais nebi maman moko mwana yebisi yeke tata wana mobali ya mama mwana yebisi ke non tata asala nga boy mama na kanga munoka lobaka te azali mukolo mususu na otanga bakombo pona yebi lisolo yango tata banda kosala mwana wana makambo banda kala garçon mona epina na otanga na kombo na ye bato bayi makambo na baba yebi bato bayi makambo na baba yebi mukomo mama bimi donc John sa banda osama mwana pas pesa rapport pas maman mais maman lo barate maman zo protéger bolingo te omoni non tika na rolobela ye après 2-3 jours mona maman so aye maman so bima so aye moi na biso ke non obi ke papa intel asalinga su makambo wana ah maman lo barate bandeko na ngai mukolo moko boya suka nde zalaka pour moi nga lo bango na miso bato bazaki wana to mona lo bango na miso bato bazaki wana maman esala non obi ke asalinga so asali o nini ale bato bazaki non dépression de salamaki pour maman qui ndeki weze tanga yo zonga mwana yebisi bike non obi ke ndeko nanga garçon wana akima garçon wana kaka ndenga bimaka wana akima tozana mboka mobu garçon wana bima wana ndenga bima wana akima babanda ko luka garçon wana akima ti azonga Kinshasa mais abotisa mwana mwasi wana mwana moko tala niveau ya méchanceté tala niveau ya motema mabe o batu bazana mo yozo bima déjà na maman sikoyo elengeza nini yango vraiment o de yo mo oyebi ke no makambo no oyebi mo boya elo oso oyebi ke no ça ego eza on a tina te pesa pe mwana on a chance pesa mwana on a chance o mso sama na Bruxelles na yoka tata mwazo bien good na mwana na ye donc c'est à dire abina mwana mwasi na mwana na ye moko abotisi mwana ye mwana après ça tunya ba non na bilo que selinga te diable à côté lenga non il faut arrêter ko c'est la diable makambo ya moko tous on a pouvoir ya ko telemela diable nzamba pesa biso pouvoir wana tous on a pouvoir ya ko telemela diable ça fait très et très mal oye olingi maman okuti mwasi ya bato na bana na ye osuka na bolingo na bino seri mo voice moko bimaka pasteur moko boye wana uti ko ratete kombo na bongo ko ratete na makambo pasteur mo abengi mwana zo sa mwana lobi
nakoya oyebinde basokolaka nzoto na bino basi mais oyebiki nayebi te bataboye nayebi te bataboye c'est-à-dire moto moko boye ye amesana na ye koviole donc ye bayebi ye ye aza violeur ye amesana koviole bana bato bana na yo mwana na yo moto moko aviole ye c'est-à-dire moto moko abebisa ye abebisi kibomwasi na ye atiki mwana na traumatisé à vie. Imagine ce que maman a dit, maman Makambo, so maman ce que réaction a été maman tali bolingo na banga tali Makambo to na sala ke mina non ngai en tout cas nga futu tika nga na tika mbal na ngai maman bomba po mususu pe oto yoka maman yoki dika maman pa bombi net on a beteli bino maman yoki dika maman bombi mais moi na wana tikali traumatisé à vie. Batata en tout cas conseil gratuit. Okutana mwasi moko boye aza na bana na ye. Zo bana bakoma mo bana na yuti. Okozo bana na bana na yuti. Bana wana bakomi bana na yo, bana wana il faut baza bana na yo. Merci na bilo ba deko bolandi ngai tozo kata parce que tozo ba coup de film mo ba bonsoir. Merci Nabilo, restez connectés sur tout le vie officiel et partagez Kangadadi ou Kangadadi ou Tika la Kangadadi. Les Arabes pour Nabino. L'homme sur Zate, les Arabes Kangadadi. D'ici la boutique à Malam, ainsi tout Koutana, les sous lobby pour continuer le programme Nabiso pour et à mon péto Anatole Belavi, nous et la Bisso, il faut répondre à tout le Belavi. Voilà, boutique à Malam. Eh, yo, Azalaka Muninga na yote ya. Oui, bien, Papi Gen, tout la vie, tout le monde ya mokili. Normal. Nada, la camarade, nada, Muninga la haute, tout le vie chez Papi Gen TV.